Bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre émission Impression. Impression, c'est une émission où vraiment tu es dit parce que tu as beaucoup plus que sur la maïtali, baptiste, que ce soit comédien, cinéaste, musicien, en généralité, tous les artistes où Basa Kamosala, en République démocratique du Congo, tu as beaucoup plus pour nous Bango. Par rapport à la valeur de Bango, nous sommes à alors nous allons chaque fois un rendez-vous pour nous communiquer. Kota li sabato ba qualité na Bango, donc c'est pour cela que nous dimeki peza le loto lima koyamba moko kati na artiste oyo azali cinéaste na kombo ya Papa Rock ou tozana na plateau. Tokosola na maitali artiste comédienne Sila Bisalu oyo vraiment ba benga mingi na kombo ya Beckham. Par rapport à Nenga Monakaye, Gisman Aye, façon de vie Naye, en Européen, à monde ya art, façon à se comporter. Pour me comment me pensa, la émission auto me kakotali sana ba nyonso bataka biso, kopesa pembo teni na Jean Thibaut Chibwaba ou à kotala ngana niveau ya Suisse wana, donc bambo tono ya ngwana, et puis na Roger Ngwanzo na Paris, motema ya Daniel Mandombo. Papa Yoshua, Papa Lisabakouk, au niveau du Canada, et puis communauté congolaise, écoutez la vie sur le niveau du Canada, comme on a le Jackie Kabongo, Maman Katikanika, Maman Nekyungu, Binotu, Bota Kabiso, Chuchuna Yoto Kobo Sanate, Toko Solana Papa Rock, Neto Kopé Sapenzambote, et puis les alliés émission à Yambo, Tobananaye, parce que il y a Penzazali doyen par rapport au père Moussa Angoua Théâtre. Papa Rock, bonjour. Bonjour. Tu as mis une émission à Bisso Impression. Oui, merci. Pour l'invitation, on a l'impression. Voilà. Les autres MBO, d'abord, en tant qu'artiste, tout au début que vous allez, artiste cinéaste, où il y a un monde d'entendre, tout ça. Car c'est d'abord que Talisana Baye, la première fois qu'on a fait l'émission, parce que tu le dis, tu as une émission à Yambo, tu vas comprendre. Surtout, tu as une rapidité. Parcours dans le monde du cinéma, ils ont ah, parcours dans les gens compliqué, c'est voilà. Parce que na Outa et pas à Claire International, grande sœur na Tchoma Karte na Tchang Pai na Koleli. Voilà. Na Bandewana, qui 2-3 ans après, 2 ans après na Longwe. Voilà. Na Yoko, mais pas via. Donc, pas via, on a évolué qui. À un moment donné, moi, discuter comme une surtout dans ma programme personnel. Voilà. Pour assister même dans la réflexion, ça devient vraiment très compliqué pour même dans la réflexion, dans mon anaté, mais on dit que nous sommes toujours ensemble. C'est ça. Donc, jusqu'à pour du contrôle, vous aurez toujours au sein du groupe, il y a Maman Vie. Oui, et ce qui est engagé, c'est les qui sont dans la nouvelle vague. Ah bon? Mais nous autres, quand même, ils ont vraiment une nouvelle vague parce que activité mon côté à nouvelle vague n'a pas on est là pour les c'est ça mais esprit nanga déjà toujours ensemble dans la film et des rangeats peut pour l'unité pour na peut-être à musala na yena yoto Queen bon Queen a très compliqué pour y ba que déranger ça passe pour y ba que c'est le mot royeba mais que déranger ça moi passe donc comportement adapté na c'est là non. Ah bon? Tu as fait sa position, tu as attitude pour garder position na kati ya motema ezaka ma bemingi soit pour garder silence ezaka mabete malamu mingi. C'est ça. Oui. Et surtout ezaka malamu mpona kolesa mingi esprit na yo. Voilà. C'est ça. C'est dans le silence que esprit consomme mingi. On a le bateau va comprendre au salaire de l'émission pour expliquer. Il faut être beaucoup plus concentré na ba makambo sala pour les peut-être Holandaka les gens diabatu tout ça. Voilà. Oyebi na petit exemple moi ya pete. Tout ça que le président na biso papa Joseph Kabila Kabange. Silence ne dérange pas Batignon. Mais en réalité, à la Kisiba c'était Kazana Kanda, c'est ça.
azana esengo siko batu batikali ndengo wana batu batikali ndengo wana bao mikuna bon position les amis azokanisa nini voilà poni makambo nyonso azokoemettre ajustement pour le moment aza na monopole wana te mais azoemettre ata point de vue na ye te. Déjà c'est un Congolais eza maladi Congolais bongo ozondi ozobelisa ye Congolais alingaka alobi oyo lobi alobi oyo lobi baéchange wana esalaka bango bien epi baévoluaka nango silence wana voilà eza lokola engagé une autre combat dans un combat voilà nazo t'expliquer bien c'est-à-dire soko garder silence wana eza lokola engagé combat na kati ya combat voilà. Ah bon? Oui, c'est simple à expliquer. Donc, si on comprend ce que je n'ai dit, donc ça film si on comprend. On comprend. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens à féliciter par rapport à l'attitude naïwana pour ne pas beaucoup plus entrer dans la politique. Mais balabi, monter aura beaucoup plus de silence, na silence, à la rappel à la maîtrise de délai à ça makam. Nabi nayo, c'est très clair. Ce qui moto a gardé silence. Na likambo moto mtu bozo akize omona na kati ya komba na bino wana na kati ya bato bazo akize bato musu ba se soulever contre ye bato musu ba se soulever pour ye za kabongo eza loi ya nature c'est ça eza loi ya nature omona na temps ya ba diverser o bazolo ba be pona nga exemple ngoje na répondre bango na sala lika force ya silence. Voilà. Parce qu'on est sous force, nous sous le monde, à comprendre que même les démons, parce que les démons, mais si on bimisi en côté, neti kabila bimisi ne liloba moko ta 20 minutes kimia otala démon nini ya Congo ya kota na monnaie. Voilà. Voilà pourquoi même maloba na ye moyebo comprendre aza pour ou contre exact. Donc calcul les anango simple, mais quelqu'un motunde a salé lango. Nalingana garder ba silence mo a bongo. Mais na koka ngo te. Ah oui, na koka te. Pourquoi ngo te? C'est pas facile aussi. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui vont passer sur l'écran, voilà. Beaucoup de n'y peut pas. Beaucoup de n'y peut pas se faire télékina. Voilà. Ôté les gens malades. C'est ça. Ça là bas ba ko ba te ba be dali solo non mais ils a pété pour ça les camobo. Et puis c'est ça mina mutunyo so. C'est ça. Oui donc un moko nazala na ndako na nga moko déjà de mo bana ba o sa. Motema na bi ko lo ba ba lo ke. Au moins on va dans 2-3 minutes. Donc on est continue au moins na si patience na lo. Voilà donc déjà et là moko dans le bongo gardons jalousement donc c'est pas permis à tout le monde. Donc si on peut parler ça dans le monde du théâtre au sein de tout le problème moro boyo ya rifana ngamu na yo zape silence au réagir et dans le monde du théâtre on a nakuta likambo te singa passe tout kanda tout ça bazo ça ba clash sur yo na ko muta cacher singa la passe. Même la vie artistique na yo déroulement ya ndenge banda carrière kino lelo binanga au monde na zaboye vraiment je le dis à haute voix non nakuta na ngate na vandi boye ba benga rock ya botala aba ofinga aba lo bano mabe aba critiquer parce que déjà comportement na ngai et bimisanga déjà na makambo tele vraiment moi je préfère encore que nous vendre ça au lieu de vendre un place moi qui n'y a plutôt solo là on a encore une place à maquiller les capotes solo là bien ah bon et là moi va stratégie bon tout que nous vendre au lieu de place moi qui n'y a des nam et tout va ngali nga maquiller et puis tu vas bien na mema bonga bongo ngali nga maquiller c'est dit que vendre moi le moi qui n'y allé ma solo vous allez belé bamire comme ma sango alors poto ko makuna te na membi ko place makele to sila ni musique ezo beta o sakanate soko lobi muki ozana ozana bezo ko pema mo muki ko muki fo beta voilà
Voilà. Mais il y a aussi des polémiques et des polémiques loyales, c'est parce qu'on a beaucoup de théâtre, pour ne pas dire toujours dans le monde du théâtre, même dans la musique, et dans la guerre d'esprit, il y a peut-être des paroles, il y a le leadership, tout ça, il y a quatre groupes. Et comment peut-être il y a la parole, soit la guerre d'esprit, déjà, partout, la parole, on a assisté. Ah bon? Non, assisté. On va voir si tout le monde a la téléphone, il y a retourné. Attends, on n'a pas pris une madère, qui le monde, au final, on peut s'emboter. Non, on papa, on peut jouer le rôle tel. Merci. Non, on a participé à la décision de rôle tel. Et puis, si on a participé, on a choisi. On a choisi parce que bateau basala déjà casting on a félicité nous bon ma casting. Oui, donc pour ça la casting les a présenté vraiment les élo mo boy net pas boy so quand bien ça casting il y a ba jeune maman on dit comment on a ba jeune ba ilinga mba mo mulongo adaidonga vraiment raïs bon tout vo pirondomba si donc Batunyo sur la scoto na pour na moko na comme na problème vraiment voilà oh manquer même na choix na choix que na otika Piero na benga ada na otika ada na benga Broly ay bango so baya kamba mo vraiment donc c'est compliqué pour moi donc quand on a na salinga ngolu tena comme place ba décision na yango et dans le bon utile. Combien de films déjà réalisés Papa Rock en tant qu'artiste yo moko peut-être au comment tout ça non ba film na mi balé on a comment na silisa et ça na ba mikanda na nga ngamo na comment ils na kanti na nga mais pas tourné titre ya moko eza pour la gloire du Seigneur voilà pour la gloire du Seigneur. Donc, on n'a pas ça tant évelé dans ma colonne. Ah bon? Oui. Nous avons en dehors, nous avons commencé sans que nous avons la taboula. C'est ça. Pour nous, pour nous, surtout pour nous, ah bon? Au vivant la période de très difficile. Oui, chocayo, tout ça. Babylone, on est en Athènes. Mais le gars a basé des veines à biso. Tout le monde a pensé que c'est talent. Net film, on a combien on a fait à douleur. Il y a malade, il a souffert. Ah bon? On a fait 6 jours, il y a douleur à Saganata. Oh! Donc, totalisant 10 jours, 4 jours on a parlé, 6 jours on est à l'hôpital. Ah. Donc, intervention, maman livre l'aime de Kabila. Maman Waro. Sur téléphone, il y avait Daniel Dimoneke et Kounou Tonangaï. Maman à l'hôpital, moi on a revenu. Naole la bananda pour l'hôpital. Ah. Douleur, il y a. Dibona kata muchoko. Oh là. Comment on a kosa mabende ba opérango ba binisi na la dent. Si le ko ne dimena nzoto na ndena zo ekini. C'est ça. Ko douleur wana. Na moni ba tuntu ba za beta 6 mois na ba douleur mo boy. Vraiment. Je me pose maintenant des questions. Douleur o ya beta na 6 mois. Après télémi normal à reconnaître que c'est un malam pour nous. C'est ça. Il y a un autre on a des films à l'époque, on a la mécanique. Et j'ai filmé il y a 4 épisodes, mais nous sommes à l'hôpital. Ah bon? C'est un film aussi là, nous sommes à l'hôpital. Film bandit. Dans le salon. Voilà. Et même pour ça on va faire des détails bien aux abonnements donc film et bandit na katanda ku na salon bana ba bon avec les classes papa maman après on a tous se retrouver dans l'hôpital non c'est le détail qui na on a des films tous les 6 épisodes et s'il est dans l'hôpital c'est ça après l'hôpital tant mutamoni libanda to tomboli ka komba nzambe wana c'est il y a beaucoup de gens qui ont imagination dans le sens que
ceux qui artistes peut-être à sauver là ils ont qu'à dire babo qui est malade est-ce que zaki peut-être pe na kawana yokutana monte to zaki na terre bon ngai maladie na ngai en réalité ezali maladie ya maboko ya mutu. Ah bon oui. Et puis mutu on a eba na nga payer oh là na eba qui toujours na monde ya te wana to gardons pour nga kaka. Ah bon c'est important. Grâce à ma prière, à grand frère, il y a baninga na ye babondela pona nga babondela ti ba tubo tonga te ba pese za malade maboko ba ti bilo mo bon. Ah. Mais gloire au Seigneur. Grand frère na musulman. Ah bon. Il y a Tibet. Tibango que je salue aussi. Grand frère propre. Ouais. Un musulman. Babondela baninga na ye. Ba bloquer le coin et puis on va binisa en fait. Moi tu as Sophie dans la carte hôpital ba mona au côté balatanga dans la simba ba bill ya mike na kati donc eloko bimi na libumu na nga et ba toboli yango bimi ba tie ba mesh na ba mabende so simbi na kati ba bill na ba photo moi lourd ya bill donc c'est compliqué. Ah bon. Mais nzamba za malam c'est ça naza on s'il faut dire la vérité ezati na bakisi dans le monde du théâtre. Oui. Parce que beaucoup de gens croient en Angote, il y a des gens qui ont dit vraiment. Ndimana nuke qui faisait le côté. Oui. Oui. Avec Dieu. Voilà. Mieux c'est ça possible que tambo el corona. C'est ça. Mais chose en Zambie, c'est compliqué pour toi. Amen. Oui. Voilà. C'est compliqué pour toi parce que dans Nzambe va protéger 4 coins ya makolo na yo. C'est-à-dire ndenge otambola ndenge komami ke esika boniaki epesameli bino. Parce que esika ne pesamela ekozala na kati ya liloba. Otosaka maloba te makomi. Wana koza couvert na puissance ya Saint-Esprit oyo ezalaka na yo. Voilà. Un gardien na yo otambola no partout. Na ba hotel te je dis bien o tambola na yo wana soka zana yo ata ba tiesende liboso na yo oroniata e ko sala le côté donc nzamba capable ya kondima maladie ezwa yo. Ah bon zina ngoye mo après on comprend que te aza munene alongoli na kati ya loko. Voilà pourquoi titre ya film ezaka pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Donc on dit mais jour na kabolongo na ye na pesi na sango makati et puis na la sabatuke connaissance ezali ya liloba nzambe et puis na bonzambe ezana. Voilà. Oui. Victime aussi na l'attaque na monde nzonzi. C'est na mjonzi mtuna atakanga te wakataka na fuko. Wakataka na to sala bitatu moko non. Na la tatu. Voilà. Yoza la guerre barol tout ça surtout na Nicolas que aux en plein makasi batebele bazo féliciter par rapport à déjà na bundana nango. Et puis na ça que pour na bimsa o ezakati na nga po muta sepela. Donc so ba sepela na bango non 50 mais sont tapé ça. Oui. Vraiment. Donc bato ba sepela na nga bo sepela na nga po na zakana nzambe. Voilà. Merci beaucoup président Rock au tozana une émission mon kolelo tolobi impression yangwana na banda ko na bino impression bosenga ki yangwana to bandi yango toujours na papa Rock parce que toloka ki penza mbela na bino bobaki ete papa Rock azolo ba bien et bien ba commenter ba lobi kuna ko ba ete papa Rock ko banga moto te s'il faut dire la vérité il faut ko loba tout ça na la na style wana ngo lobi ko banga moto te d'ailleurs ko loba ki yango ke so yubozo ba liyo ke na kan face. C'était très bien, beaucoup de gens m'ont encouragé, m'a dit, si tu as toujours constat, et que tu as monté. Papa, le lot boyé, dans le monde du cinéma, balobi, ben salité, kota moningi, tout ça, bêtise, dans le monde théâtral, beaucoup plus ma fille, parce que là, tu as bien été, donc il y a des pratiques, il y a des bali, il y a des poto, et même nani bali, il y a des poto, tout ça. Tant qu'on a solo, on a salir bino, comédien, peut-être. Bosaka musala opo na ko satisfaire bato kaka te mais pona ko teya bato mingi ba kolanda bino okolo bani na makambo nyoso bango bayokaka et puis bachana mitu
Bon, avant de répondre à la question, on va ramasser le lobby parce que nous artiste, c'est un problème de question-réponse. Okay, donc, la première chose, la fille, peut-être, vous savez, on a gagné bino, on a répondu. On a répondu oui. Des natifs, nous avons moto na bangate. S'il y a un problème, j'ai toujours affronté tous mes problèmes, il y a vie dans la. Ah bon? C'est-à-dire, ceux qui m'ont à se porter d'argent, il y a pour téléma poil au bananga du tambo. Il faut avoir un nerf solide. Il faut avoir un nerf solide pour que ils aient bien. Ils ont un problème T. Personnellement, pardon, quand on le dit, le Cambabon, il y a des gens qui ont expliqué oui. Donc, on a les endings dans la vie. On a caché des problèmes. Il faut habiter hypocrisie à la télé. Beaucoup soit on appelle psycho, mais l'essentiel vérité du mythe. C'est pas que tu es bandé à finir à moutoute. Mais sauf que il y a des erreurs qui sont basées. Sauf à payer ou payer la personne. Mais il y a bon exactement pour la bande de commentaire. Merci beaucoup. Nous avons besoin de mécanisme na bino pour qu'on ait tambolé dinanga. Voilà, nous avons besoin. Vraiment. Pour la bande de combat que il a tenu la biso, ils ont besoin de couple na photo, il y a pas tout ton ibadi. Et puis le comportement peut-être aux ibadi la photo, dans bâti na bango tout ça. OK, problème est d'abord, n'a expliqué moi mon caution. Pour incarner rôle les arts, peut-être, s'il vous plaît. Quand on va faire un exemple, à incarner rôle moko yakindumba. Il faut ça le quoi ndumba. Quand on choisit incarner rôle, mobile yana zana photo amonier. Pour na yé adinakani moi ça la ndengwa. Abandi kutoka kiwana. Go aluki si bazoni ba coordonner ba komi ko solo la fait ba komi ko évoluer. Donc, le bango, ils ont fait que bango a un problème. Et ça que cause de la rôle d'incarnation, la conséquence. Tu as monté le premier mot, tu as dit, ah, ça bien, là, il y a un mot, ça, la boîte, bandi, en réalité, tu comprenons ma bépam. Donc, tu connais bon par défaut. Tu connais bon par défaut. On a mon ami, écoute, il faut que tu aies mis bali, il faut que mbabanda. Ah bon? Dans le Cambodge, bolingo. Tout ça va bantu. Mingi mobile même tout à borda moi c'est. Alors moi t'entends tout pas dans un problème à bolingo na monio de la distance au CP na yo je le mois en besoin. Automatiquement métique. Alors du côté binope mibali au bas c'est belé tant aux hommes na papa qui bien jeté là. Azo kufa ya zota la malobate mazota la yonde moto ako baza kitoko c'est pour na bata bon na pekisi bango te mais ba ba quand même que na za mutu na ba âge au kozanga mutu pembeni na yo c'est que yo moko posa sérieux contre yo voilà donc tout ça to batu motema lokoso na ko batsement comme ibale misatu pona na mona na ngoma important ko ba yo pe solo mbongo ona yete na bo ya longwe kuna nikila kota ya kangelo lopango tene tinga personnellement qui mario na ko kana moto naza dictateur moi tu peux pas imaginer. Ah bon? Naza dictateur na bolingo so za dictateur te bo comme na égalité égalité bomi ba couple belé lelo. Ah bon? Moi ça rola mkana tonga bini na ye akiti ko tamala ba copine na ye. Ali va parité non j'étais avec mes copines. Non là ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Naza dictateur de so zananga au tikali mwasi. À sachant que va pour Moulouba. Avant que tu aies un Moulouba qui est bon maintenant on a beaucoup d'énergie pour ce que moi sinon na balabala il y a que aussi à la portée de tout le monde. C'est ça. Ndenga bien bon mutinyo ça a besoin na ye. Alors c'est moi ça m'a un nerf solide. Il est automatiquement d'après kofi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup papa. Toko ta maman li comme on a vu ça mon kolelo to ba été toko sola beaucoup plus une actrice comédienne si la Beckham si la Bissalo par rapport au nengo mona kaneko ya moi si akosa musana ya cinéma
oyo tobengaka mingi vulgairement théâtre tobengaka communément théâtre na mosala na ye sinema oyo ya kosala ndenge omonaka ye ndenge ozwa temps peut-être ya kokutani na bascène tout ça bete biso na mwa lisolo ndenge omonaka sila bekam merci na régie mpe namoni batieli biso illustration na ye omonaka sila ndenge sila aza mwana mwasi mwana ndenge na ye mpe nde tolobaka ke tozodécouvrir bato au fur et à mesure tozokutana bango ntango nazwaka ye mbala liboso na film ada nazane scène moko on a passé toute la journée na Ipène si je ne me trompe pas totournaka bafilme moko kuna na ye de nature aza déjà moto esengo et aza communicatrice aza capable de communiquer bino oyo aza nango c'est ça acommuniquer bato makambo ezomate na nzoto mbala oyo na tourné ne déjà 2 fois oyo moko azopesa histoire na ye tu sens vraiment que il y a la vie dans cette histoire eza te ke avane na ye ono oyebi histoire ya film oyo eza boye basalaki boye bazongisaki boye te donc tu sens que ye moko azopesa vie na kati eloko asali c'est ça donc c'est un esprit netelo moko tu sais que nde tokanga photo boye photo eza mpe na vie soko opesi photo no vie ntango motu nyonso omona ngo osepela nango mais to opesi yango vie te yebaki eza nango photo loka baphoto ordinaire c'est ça mam na oyo babato bacomprendre yango bacomprendre ngai soki omoni ecomplike okoma na commentaire tokozonga mpona koexplike mambo parce que naa na connaissance na parce que navanda na makolo ya basali oyo bateya balakisa voilà donc naza na connaissance wana ya koexplike yango na détail epuis na makomi na nzela makomi c'est-à-dire c'est quelqu'un qui communique quelque chose ntango azocommunique yango na yo mo moto ozoyoka yango nelengi moko boye bon pour ne pas dire elengi tu sens que il y a la vie na kati ya message oyo bapesa ça aza deya na eloko wana il y a beaucoup de gens qui critiquent si la caméra film était tout ça il y a des gens qui vont faire écriture tout ça te bato bacritikaka ye nga nayebi te critique nyonso na tourne soki eza ye moko mais na scénario na omona bakoma nkombo na ye c'est ça explication nango nyonso ye moto apesa biso filme nange eza boyeboye filme nange eza boyeboye do filme nange eza ye c'est ça alors nga sikoyo nayeloba makambo oyo nayebi te ndenge oyo moni donc acommunikaki neti na filme tolobela na tourbillon acommunika ngeli omona azalaki nango te et je vous dis sincèrement j'ai tombé malade likolo ya baémotion ya filme wana ah bon oui tension dérangeant nga na transpiré nayebi te ke ndenge na tellement na mikoseli tro na eloko ya pauvreté wana elati nga na esprit nakomi kotranspire à tout moment lula azalaki présent chikito azalaki présent jour ozwa bango mibale tuna bango so nde na bandaki kotranspire après nde nayokoyebaka tension komi nga te na badise donc nanga vi na nga nde na abona ye mambo batension nde esalaka te mais du fait que na bâtiment ka ekende mwa compliqué nakomi keke mpa batala nde baexplike nga mambo wana mais pour vous dire sincèrement si la bisalu aza na vie na mambo osala par rapport au comportement, nous pouvons voir que mon cœur vous a na scène tout. Si la trop dur, même normalement bois trop dur. Trop dur na comportement. Cela veut dire c'est-à-dire aza dire na makambu na ye. Donc aza mutu moko exemple. Yela kana no glacière wana. Bana glacière. Ilo boza te otaka pona nini mais otaka motango ozali te te aye te pona ozomona c'est-à-dire po esprit na makambo voilà wana mpona ngai eza mabe te mais so moto moto omona mabe dans ka ya ye mais aza alingi kolandela likambo mpi kokalango eza ndenge ya lingeli voilà
na oya lingité donc il y a que bobé bana oui et ça peut normal donc vous pouvez dire aussi qu'il y a trop dictature mais que baza dictature ya ni pour na musala na yo kende liboso to la dictateur il faut appliquer yango mais na ndenge ya ko léser baninga te voilà na neti nga bona teli ko mona léser mutu moko te le contraire tant a petit bino briefing bo bandi ko tourner ye moko bandi o peta bino tout vie na makambo azolo alobaki na mloko sala iti paro ka bo sabote nga leko sala ngo boy ati paro ka bo sabote nga leko ke na ngo boy tu vois babilo ko nyonso wana et contribuer aka vraiment muto ko saote pona boyo tanga pombo na ye na tuna na ndeko moko azo na mosi pe kaka to mobali azo pesa vi na film na ye ya action na pesa mbote sikoza donc na boyo na lukelo ba problème o sorti que muto ana besoin le connaître simba akili kololi ko msute aoloba po bagani et équipe bongo soke poli jonge la ngatuna ngaloba ke yo loba ke équipe peut défendre bien pour la na ko expliquer ko point poli voilà vraiment toujours évoluer tout qui aux comme remarque par rapport aux acana si là tout ça alors du côté positif ici là dans le sens il y a réussite n'enga travailler à Moussana et à théâtre beaucoup plus en SB aux chaînes et là on est remarqué que ça au talara bolobi il y a peut-être des zones de réussite ça m'a ramené et ça va mettre ni parce que tout le monde a mis à faire d'ambiance n'a ko bina ko seka tout le monde a peut jamais vu dans le monde du cinéma les autres monde a comment ba style moko imposé ya ko bina ko sala ambiance ya tournage aux monde na ba collègue na yebino tout bozo seka peut-être bozo bina tout le monde a ko nulle part na réussite ya sila et loko liboso na réussite na ye déjà ko chaba acteur o ba o sa musala na l'aise ah bon tellement o chaba acteur na ya l'aise au monde vie et qu'on se communique sans problème parce que tout le monde est à l'aise vraiment voilà les gens sont simples les gens quand muto ko pate muto ko yate les gens quand à l'aise quand ko chaba ninga à l'aise et puis pour se communiquer c'est tout voilà d'autre part ils aura tellement à l'aise mon cœur vous se sentir étouffé babablo mon n'importe quoi ailleurs peut-être autre temps comme mututé par rapport il y a et ba tu ba chaka ninga ma à l'aise ba za pe belé oui ba za belé bata pe baninga mal à l'aise au mona moyen kuto zala na pona yo zate bazali beli trop de remarques na scène hein qui danger tout ça c'est compliqué parce que bazana ba on va dire belé mais faut bo changer les amalam et songa bino pour évoluer dans ça ça si tout bino ba ba chaîne ba producteur à l'élo quoi donc on va producteur donc musala bo poni ko sala o tshika rigueur na musala na yo ale tshike di bande ko ba sa musala za bien oui to za ba flatteur c'est important to zona sila bisalu o azaki indépendance na sens ya ba production o ya bato et puis to zona sila bisalu o azaki moko maîtrise ya société na yi différence ni au ça sur la place parce que le loba traité c'est comme ça ingrat ça zone originale ba pièce ba to ebele de sous-souté ça beaucoup plus focus na makamna ye o créer ba polémique pour ne pas entrer dans ba polémique différence ni au groupe ça na biso to zotala ebele ni ba zotala na ni to bon là nous na sila mo na comprenant que si la banga makambo trop ah bon oui malgré ba courage tout ça na bino banzunzu nyonso omone wana abanga makambo ah bon abanga kana na observer na ngana zo lobango apona observation nga so vanda ki na tournage celui qui veut tourner quelque part celui qui veut tourner place telle et c'est nga kuna na okena ngate c'est kuna na okena ngate na omona bakuna donc omona man bako sale le télévision yo takaba na bo tanga place en parce que ba pour place na ba komona ma be vraiment mais to bande ko tourner
abangi et tournage lobi non ba petit so sanga matanga ndeko moko babi matanga ngoza na ndaba abangi soke na comme tu vas me mettre en table comme au bout de kuna bakuluna bazaka boye na tangi ngaba parce que na tangi ngaba de place matanga za et mais vous comprenez pas donc mandringo ni so la biso awa je vais banga voilà peut-être que place au benga qui nous tourne abangi ne million c'est ça le monde so tali pe ba place ne minga tournaka neti nga dane na tourner so za ba place mo boya ba ko moko reculer ya ko makulu wana te apesa bino ka briefing a tela o jela bino quelque part bo sisi mona bozongi ndeye bozani ne bo continuer donc est-ce que c'est dit à orgueil to eza dit peut-être à éviter en tout cas on a maîtrisant on te so que za orgueil on fait un sous-temps na on za na ye so abenga na ba observer le bino ye ah bon na ye ça bino le sou que c'est gaza na orgueil ngai na luba ngai na luba so les orgueil na tono te mam ça orgueil mais en réalité orgueil c'est na autre benga lobby na une situation très compliquée na c'est mam ni bien ah na ko katé tala atine nga chauffeur na aya dépendant et ça là bien maka c'est ça ça là vraiment bien comme on chauffeur na ye a papa on a déjà ah yo za na ka place na tege aye pe on a ko ta moninga atike nga polio na za na besoin donc on ça vient au besoin on a besoin na singa ga merci et na suka na na plater c'est ça et na pe na temps plater et les épées montuées attention les épées c'est pas un problème il va pêcher de les jeux non et là bato ba ba papa tu ara bongo ko banga motote c'est le motote on na ndinga mabete c'est ça ngana zwaki na ngona zwaki c'est pour na besoin moko songolo et j'ai place na zaki il y avait même pas moyen de bouger encore et j'ai fait appel à deux personnes tout le monde a répondu positivement je salue aussi Ada Ilunga il y a des soulés qui m'ont comme mon ami de tous les temps donc si au téléphone et tout a mis tout qui ça le quoi ce qui nous connaît c'est ça ouais mais na santara qui d'abord du monde sans service to continuer dans le monde c'est ça du côté artistique faut que nous rechiquer du côté artistique nous on a kasila bisalo ele on est impressionné yo et puis ele on est vraiment mon kasila ndenga jouaka na monde artistique si la Beckham déjà na ye na kuta déjà va pomba na scène mais loko c'est ça mingi façon à sala ka benga onini façon ya ndenga karnaval façon na ya koko ya ba délire na ye voilà ono ta be père ba bani ba détail nge buka ngana oseka ah bon deuxièmement asa polyvalent na tout la vidéo mo il y a de cela journée moko passé awa il a eu moi mon pied et asa moi qui a Omari Kabongo asa c'est mec qui a Pierrot si je ne me trompe pas il a vidéo moi bon ça so moi na mon ngo bimisa le quoi moi na 12 ans donc la peste ko ba vidéo na trop nde ah ba bien que pomba sana c'est ça oui ngam na pesi bon confirmer vraiment de pomba c'est ngam na confirmer yango ah bon pour na mona musala au sala c'est ça na komi pe ko zo temps sincèrement na komi ko zo temps au taba vidéo ah bon oui aza pomba na scène là c'est mam n'est pas sur les bandes scène aux appels pomba mais na scène moi je confirme aux pomba voilà par rapport à Ronin vraiment ninja jouer na pas ça polyvalent à jouer en anneau na lingi style so ba jouer rôle mon autre tara moi na muki aso bandi na mo salo bien ozaki moi ça au mari non tala na mo bi mi ça ko to ba vie na gros plat na mo na muté dala na mimi ka bo ndo kindenga zali dilo ba o bi mi ça na kila donc e bala dio mo ki to ko na to na makasi c'est ça oui ngai na lo balance na moli kama malamu to na monte
Mais en tout cas, on a suppléé na bon matin. C'est ça. Oui, oui. Na juste occasion, on a loin, on a suppléé, on a suppléé, non. S'il faut placer aussi là, na Congo, na Mboka na biso, parmi la grande actrice, tu es na Mboka, tu es na 4e catégorie. Ah, na lieu na tiens na l'échec. Au tiens na l'échec. Na tiens l'échec mam. So batu balida ba poni na tiens l'échec. Bazonga na Bible. Ah bon. Mukande lobi, nikitisa, ngane na joie, ngongo na tombola. Voilà. Donc on a préféré dans l'échec, on a mis dans place à Motiayo. Ah bon. Pour on a voté Moutaliboso Zambazi, à Tchéo Moutoumousou Moutaliboso. C'est ça. On a limité Batouba Miloba Bataliboso, mais yo, Miloba qui est dans l'échec, mais qui est là boy. Dans l'échec, il y a des comédiens qui ont sa vie à Kinshasa. Ah bon. Oui. Dans l'échec, il y a Bino Touraï. Place nanga yangwana ngambo de miche wana boti kanga za wana. C'est ça. So ngape na benga mam banda gala bonga na toba lishe. Nzambe mo wa zona lobo. Abenda yo. Abenda. Ouais. Voilà. O bola mo nzambe si tout ce qui yenda zo benda yo. O mona batu ba lo ba de gauche à droite. Mais moko ta simba tema na yo. Et puis on va bando se sentir à l'aise. Vraiment. So nzambe nda otombola. C'est ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Papa Rock. Ah, émission qui toque au boye. Papa Rock, na collègue na yo, Sila Bissalo, vraiment, à l'année, on a beaucoup d'union, et puis à Sepeli. Ce que j'ai remarqué, mon groupe, ça y est comme conseil, malgré tout, je dis que les remarques, beaucoup plus en privé, kasi, na bayo, ba kota la suite, na bayo, qui est le combat, solo, et ça conseil, mon gars, madame, moi, c'est un décounaillé. Ah, mam, na osengo ka elo na osengo otika la oza mais kabola matata oza na katikati tikandam oh aza mwasa matata so moni ndenge azolandela mamu na ye aza matata donc atikala na matata na ye atikala matata nda kabola atika ndambu tikala nango ndambu pesa ye sasa nango oyo alingi voilà. Merci beaucoup. Conseil, papa Rock, kabula matata na wote sana. Kabula matata. So ite botu na la chikito. Chikito nem ta santa matata mam tuni bere ezawana na nzinga. Voilà donc mais matata ni zaka pona musane. Pona musane ke liboso voilà. Chikito chave, chikito jive moto mususu. Ya yom to s'occuper na ba domaine là tout. Na pas tournage. Au moto mususu bozana besoin le mot exact. Ah, na édition mais soki pas senti que ndenga lobaki ezokisi bino aye suna stratégie ya kosekisa bino kozongolongola bino makasi mais kabolaka matata na kasi apesa nzambe ndako. Ça veut dire qu'aza problématique te okotikala nango te na mitu aza problématique te etikala te natikali komona ete atikali na kanda te bato otourne bango mamatili ko bakebebisa batableau ntango atika tuni bango estce nga naza na ata so na Paris beaucoup na téléphone apesa bino briefing au lieu de tout le monde aussi il a pas réussi à musala mais chose grave malgré ba baby sango ba stade oya linga kité andimi on quand même ndenge za bon c'est ça oui ngana vivre maman ni pana vraiment merci s'il faut dire un mot par rapport à monde il y a cinéma na biso à Congo pour tout ça et là on est au Goloba na ba collègue nous sous en dehors assis là et là on est au gros c'est na ba améliorer. Parce que les lots est toujours le bango très bien que le théâtre n'a pas comme quoi avancer, oui, mais il y a toujours des difficultés et tout ça que les lots peut atteindre le niveau que les causes du soutien là mieux que biso. Ah bon, maintenant c'est tout le bateau coutango. Non c'est dans la bande de côté sérieux na musana biso. Pour y avoir musana biso parce que ceux qui sont sérieux t'es na éviter surtout aux abana les lobby. Le retour là bas libanda souvenir parce que batari non sérieux c'est ça mais pas na biso et le que ma beza laisser aller mutunyo salinga dans la chaîne de télévision mutunyo salinga dans la patron mutunyo donc c'est compliqué voilà producteur para la écriture mutunyo salinga dans la nyos ya moninga na tikala ka acteur simple mais malgré na comment idée na mutu pas ko kozango c'est ça merci soki le bato ezali na bato to balangi yo ba fanatique no beaucoup plus
habité so ba kombo na banani ko lelo koma oka babaku bali côté boye pe to za banani na habité ba fanatique ba bango ka kombo pe lelo komi ndengwana. OK, ba fanatique na ngani so na pesi kombo na bino ezali chibola chibi matando bintu bera malaba kamu tempa ba to ko da dishinda ka ko ba kujika wana ba fanatique na ngai. Donc so ka kombo te ko za fanatique na ngate. Bori kombo na bino ba fanatique na kombo na bino za chibola chibi matando bintu bera malaba kamu tempa ba to ko da dishinda ka ko ba kujika. Donc la fanatique na ngawana na pesi bino kombo te bebe. Na ko to ko le nini mais ba kombo ba fanatique da kombo. Mais on peut comprendre les ba la biso ezali. Ba boza batumo humble. Batindiki yo koya mais to yo tindiki ba okunda moto wana. Ah bon. Donc eza kombo ya ngwana. Soki ba fanatique ba ndimbo kota na kombo wana yo kanga ya kombo wana. Osoma ti yo ba mutawa to ndanga. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bande Konyoso, au Balanda Abiso, au fait Basepeli Nanga, na Sepeli Pe Nabino Makasi, na Baremak Nabino, na Basisation Nabino Salanga bien. C'est ça. Sur mon placement na léger, na limité na enseigne là pardon. Yonde Lukaka Ndeni, place min au Yoka, au Kazé. Oui, mais. Soki na lezo comprendre que naza muto mai na makila on nzamba sala donc kombo na biso ko zokisa ba mususu pe ba ko ya pona bongisa pota on na zokisa voilà donc na pesi mbote na ngana Orléans Albertine Bantina na pesi mbote pa ya Hugo na mwasi Stéphanie na mwana na bango Isaya Papuni. Na pesi mwana na ngambo te esika zali Hervé Mokola Mvita na Londres na Martine Mbouyi en tout cas na lingi bino ya trop message na yo komelenga en tout cas esalenga bien makasi. Merci na baoyo to balanda de partout. Voilà. Merci beaucoup na Jean Thibaut Chiboboa balobi patron moko wana na Suisse Jean Thibaut Chiboboa papa ba moto no ya ngoko pardon au carré là j'insiste au carré Patience Mobedi que je salue aussi vraiment à réclamer de libanga bien na zubwa kaete yanga na bité na bwa kayo au carré Patience Mobedi mbote Bambote na bino yangwana balobi landa biso na Eco RDC chez na bino yangwana Eco RDC nde bokolanda impression des artistes que ce soit peintres, artistes, comédiens, musiciens, tout ça. En tout cas émission na bino yango to bando kosola ngo bio awa pona kotalisa ba valeur baninga balobi pesa remarque na moninga encourager moninga et pas y voir pika dans l'émission boy landa biso na Eco RDC faut s'abonner liker partager vidéo. Et puis la prochaine notification na biso wana et ça la fait bien surtout ne zappez pas la publicité na biso pour ça moi 100 francs en 4 ya masolo oui bien on est qui ndaka quoi merci na bino tout besoin qui tient ko na biso merci na staff oya babaku ba ko na biso partout na mokili mobimba ko mona ndengo na président Josué Ngondi na niveau ya Canada président de tous zabaku qui est le papa na biso babaku mama Katika Nika mama Emekiungu mama Chouchou na Nyota mama Elimbizi mama Zozona Indi boza ebele botaki biso moko alelo botika malamu na mabota tomona numéro mususu boko mena biso bon encourager biso surtout ba remarque so sengi pende za la passe za émission ya yambo kasi to kozala wana et tout ba demande na baptiste na bino bonito yamba et za la musicien to lobi yango soki to kosola isura papa chéri zolo de la wera soki wera ko lobi la papa chéri soki kote ko lobi la sœur soki frère ko lobi la famille kaza na émission boye merci botika malamu na mabota bye bye.